Nein, das ist manchmal, guck mal mit der Sergio. Das ist mein Bruder, ja? Genau. Das ist mein Bruder, Vorsicht. You try him, you go down. Das ist Brotherhood, black and white. Peace and respect. Sag mal etwas. Peace and respect. Genau, peace and respect. Ja, Thank you. Mann. Thank you, I'll see you later. Miriam, du hast heute arbeiten. Du musst arbeiten heute, jemanden treffen im Flughafen. Wo fliegst du denn und wann kommst du, Miriam? Also, ich verreise heute um 12:10 Uhr nach Wien und komme am 1. August um 17 Uhr hier nach Berlin an. Auf jeden Fall Bossabonné na Mayo Gino. Bossabonné na Mayo Gino de Bundes TV. Bobo Sango, n'hésitez pas. Oui, balandi ya Mayo Gino de Bundes TV ezalaki prévu tosala émission na Miriam na aéroport. Malheureusement que akutani na ba camarade na ye alors accueilli na viande akozonga mois prochain. Alors on va continuer avec notre mpoke. Allez, suivez après. Balandi ya Mayo Gino de Bundes TV toye lisusu pona ko pasola mpoke na biso ya lelo ezali lisolo ya camarade na ngai moko boya musala. Alors apesinga lisolo azali mundele, alors apesinga lisolo na ena beta yango. Alors ils sont vraiment très génial. Alors suivez après ça. Nein, das ist manchmal, guck mal mit der Sergio. Das ist mein Bruder, ja? Genau. Das ist mein Bruder, Vorsicht. You try him, you go down. Das ist Brotherhood, black and white. Peace and respect. Sag mal etwas. Peace and respect. Genau, peace and respect. Ja, Thank you. Mann. Thank you, I'll see you later. Oui, balandi ya Mayo Gino de Bundes TV, camarade nanga oya musala, ayeli biso lisolo na ye penda ke to beta yango vraiment ezali très génial. Alors nous allons suivre ça maintenant. Bossabonné na Mayo Gino de Bundes TV. Ouais, lisolo ezali boye. Camarade oyo bozomona oyo bouti kolanda moi extrait ya nini tozali na ye na kati ya musala to bana kotambola ko solola. Alors la situation c'est comment? Azalaki na copine na ye, la série azalaki na musala te. Tant siko bavandi na copine na ye, isalaki que non, un certain temps a commis ko sentir mal à l'aise, alingaki aluka musala na lombango pona ke akoka ko s'en sortir. Yemoko alobi que non, vraiment assez abandai ko kate ko vanda na ndako, alors ko vanda na ndako na mwasi na copine na ye, alors sans musala. Isalaka moi pas si vraiment. Parce que la mukana tongo, sali moi déjeuner na bino, après-midi, bolé, après bobimi libanda, boke kotambola muke, après kotambola, bozongi susundako, ezalaka fatigant pona kovanda na ndako sans musala. Alors na comprendre raté na yebarate ba oyo nyonso ba vanda na ndako ba sala raté. Alors na yebarate ndenge nini ba kokaka vraiment ko s'en sortir. Parce que ba mike ya bato bana mboka e kokaka na yango ata mokete. Alors lisolo na ye eza ndenge nini alobi na ngai asalaki tout vraiment que akoka ko banda bien na kamna copine na ye. Alors ba vandi ezalaki copine na ye ezalaki mundele. Alors mundele neti ye kaka alors ba vandi bien et comme qui un certain temps. Alors, copine nae, abandaki ko linga ye lisusute. Ayako ko ya mal. Tout d'abord, abandaki ko bela. Tango abeli mingi azalaki na cancer. Alors, cancer wana ezaki non, et ça la mabe, alors vraiment ezalaki na place moko ya mabe. Et ko sala ke camarade oyo abeli makasi. Tango ayoki malamu alobi ke non na okoka ko vanda na ndako te. Alors, il faut na banda musala. Abani kokotsa ba demande na ye. Tout d'abord asali cours moboye, cours na biso moboye oyo to salaka avant obanda musala. Asilisi cours wana après aye ko senga ba dia ko koma ba demande d'emploi par-ci par-là. Alors société place biso to salaka bandimiye pona ke aya ko sala. Alors asepelaki mingi azui vraiment musala et salaki vraiment esengo mingi. Et puis camarade na copine na pe pardon azalaki pe na esengo ndenge azu mobali na ye azu musala alors copain na ye quoi azu musala alors esalaki vraiment esengo mingi que azwa musala. Après yeko koma que
Après 1 mois, copine balingana ki kaka boyebino mo boyebindenge batu balingana ka. Alors Mundele akokaka na ye kolinga mwasi vraiment no quitter ezalaka que non, il faut vraiment bazala na relation moko boye, place moko boye bakutana ou bien alors batanga place moko. Parce que pona kolinga mwasi ezalaka jeté, ezalaka pasi mingi pona batu mosusu. Alors ayeko tuna ngai ndenge nini dans 1 mois seulement tozalaki na copine na ngai ayeko kite ngai akei na ye, aboyi ngai akei na ye. Alors esalaki na yebisi nanga na yebite ndenge nini ozalaki ko comporter na copine na yo parce que yo ozalaki na mosala te. Alors, qu'est-ce qui s'est passé au juste? Que non, vraiment, na ebite, nga ipe nazalaki surpris, nazala na mwasi, na lingaki e mingi, alingaki nga pe mingi, kaka na 1 mois a boyingai. Na tuniye. Est-ce que vraiment, ozali na force yako pesa makambo nyonso na mwasi na yo? Alobi, oui, nazala na force wana, mais tant wana nazalaki ko bela, nazala cancer. Alors, esalaki que nazalaki na force vraiment te ya kosala makambo wana. Yangwana na ebite soki yangwana akimelaki ou bien te. Nga na ebisi eboyo. Ebi bino bamindele bozalaka na vraiment na négligence côté wana. Parce que bino bozalaka na force vraiment te ya kobeta biloko wana. Alors, il faut vraiment soki basi na bino balingaka ke bozala vraiment na mopikiliki alors ekosala kitoko. Alors ce qui est kaka que non ezala ngoka faible ekosala kitoko te basi na bino balingaka bongo te. Alobi oza intéressant ndenge nini ekozala mopikiliki na ebisi eke oyebi soki omoni Moindo na Mundele. Alors Moindo azalaka vraiment azalaka na puissance makasi yako sala makambo wana yako zala vraiment baza vraiment très fort na côté wana basalaka yango mingi yango mona ke basi na bino bakangamaka na bango. Alors tango basalaka yango mingi siko ekoma que non soki kokabwane kotaka entre bindele na bato mwindo ezali pona que problème il y a peut-être musala. Peut-être pour mon pikiliki et comme il fait belle, alors il y a moins de salaka que non, batunabino, bamindele, salaka divorce naba africain. Alors à mon avis, on m'intéressait à lobby vraiment, ngai na osala tuna yekola, ndenge nini yako sala yango, ndenge nini yako draguer mwasi. Na ebisi bon, les gens très simple. Na ebisi ko draguer mwasi ezalaka nango très simple. Ezali kaka il faut zala na sourire ya kitoko ou la tikitoko, oza na sourire ya kitoko. Alors mwasi alingaka ke ozala vraiment na sourire au surprise, osala e surprise moko boye. Alors wana akozala courage ya kosolola nayo. Alors na ebisa ki que bon, ça va. Nazo lakisa yo moi démonstration. Ezalaki na film moko wana na kati ya musala. Avandi na pembeni na ebisi landanga talanga ndenge nazokende omoni fi wana nazokende kosolola naye. Alors alobi ok nga nazovanda na tazotala yo ndenge ni natala ndenge nini okosolola naye nakei. Alors nasali nini napesi nano fi wana mbote napesi mbote hallo à répondre hallo. Alors, tout bandi ko solo na tuni na koki ko aider parce que na monaki azo luka eloko moko boy na téléphone ko na ke peut-être adresse ou bien linga ka tuna eloko moko. Alors na bandi ko solo na fi wana na tuni soki azali ko kende wapi. Atu ayebisinga ke non nazo luka adresse moko boy nazo kende place boy. Soki na linga na kende kuna na ko sala ndenge ni. Na c'est très simple. Yaka na lakisa yo. Na bandi ko solo na lakisi et tout ça. Après na yeko yebisa yo ke na yeko yetu nae est-ce que ovandaka awa ayebisinga ikete na vandaka awa te. Alors na yeko tu nae est-ce que abinanga yemoko a répondre nga alobi est-ce que tokoki ko sala connaissance na réseaux sociaux te na yebisi oui y a pas de souci. Nazui na pesiye mba kombo ya réseaux sociaux a komi.
Alors tant to silisi asiminzela akei ozomona. Alors Mundele azalaki surprise ya komona que non conversation ekendaki malamu et puis ti mwasi ye moko akomi kosenga que ça la connaissance à partir des réseaux sociaux ozomona. Alors esalaki kitoko camarade wana vraiment azalaki surpris ya kotala ndenge nazo solola na mwasi wana. Et puis ça qui est vraiment courage à lobi non ngai vraiment na décidé na kolinga na ngai kaka moindo. Alors on a dit bon ça va, ils ont un problème de moindo, azana épée mutu, aza bien, aza kitoko, azali vraiment, ils ont ba courageux, courageuse, intellectuel. Alors ceux qui n'est au lingo s'en sortir que non, ozali na moindo, okosala ndenge biso to salaka, okobala na famille na bango, okobala na église, et puis okobala na l'état. Okoki kobala moindo, okoko okobala moindo 3 fois, biso to balaka basi na biso 3 fois. Alors ce que monique non opesi na coutumier et simbi, après na l'état et simbi, religieuse et simbi, alors wana ozu mwasi na yo akomi ya yo, mais akomi esclave na yo te. Azali que mwasi na yo bokoka ko partager ba idée ensemble. Alors ezali que au balier mais au sombiété parce que peut-être au kanisa que non ba okenaki ko pesa biloko na pona ko sombaye mais au sombiété azali mutu batekaka mutu te. Alors après ça tozongi susu ayebisinga que maintenant c'est très génial. Alors na sala ki connaissance na fi moko tanga banda ikotanga awa na Allemagne na Bundes banda ikotanga awa na sala na connaissance akuti na mboka ya Kenya. Alors on a kosala tout vraiment na zongi sa contact wana na lingi na kende kuna na Kenya soki akolinga ngai tozonga na en tant que ba ami. Na c'est bon, eza ide moko ya malamu. La kisanga photo ya fi yango. Natali photo ya fi yango, une fille kenyane, azali kitoko et puis azali vraiment très génial, fi moko vraiment intellectuel. Alors vraiment na sepelaki mingi na koyokaye ndenge alobelaki ngai likambo wana. Alors eko sala que non, na expliqué que non bon, soki olingo kende kuna, ozwa sala zwa congé na yo, o planifier, osombi ba biloko na yo, osomba biloko ya mike ya komemela ba parents ya fi wana na fi wana pe osaleli bango programme ya kitoko. Alors atuni ngai ke soki na ke kuna na kovanda epa na ye na ebisi ndenge bokosolola na ye akoyebisa yo ndenge okoki kosala soki okovanda epa na yo na epa na ye pardon, mais nga na ko préférer osala réservation ya hôtel ata une semaine. Tant osali réservation ya hôtel, alors ekozala bien que non okiti na hôtel, après tout d'abord osali ba démarche, asali si opona ba démarche. Alors au kiti na hôtel, au vandi na hôtel. Ce qui a koya pour vendre na hôtel, c'est pas un problème. Mais vous allez bien que pour vendre na hôtel, même une semaine. Alors ce qui est ici le monique séjour, il y a nini ici, il y a hôtel ou ana réservation na yo ici. Ok, au koki koki n'est pas yaba parent na e, place yefi avant daka. Alors bokoki ko solo na e, yemuta ko yebisa yo, ndenge ni bokoki ko sala. Alors pour exemple la solution kaka na Afrique. Il y a alobi a boyité, alobi vraiment, nazali vraiment très vraiment intéressé na makambo ya fiwana parce que na monike na bana mboka na biso ezo simbate. Parce que bakoki vraiment ko marchete na batu bazal ba idée différent. Alors ye alingi boye o ya lingi boye. O ya zo tambola liboso mususu zo tambola sim. Alors il marche ka bongote. Ezala ke soki o lingi mwasi il faut botambola na idée moko. Ce que ça m'a bé, bokoki ko changer système mosusu. Ce que moni ke oyo za mabe, alors bozui ya oyo, botali bo balancer yango ekozala ndenge nini. Ezalaka bongo, mais ezate ke ozotambola na mutu oyo azokende liboso, oyo azozonga sima. Alors esimba kate. Yango ozomona ke mindele ezosimba pete bango na bango. Siko mindele na ba noir ezosimba pour un certain temps. Mais mondele okoki konuna na ete. Mondele azalaka un certain temps azana yo noir, après un certain temps bokabwani asali akomi na libre. Alors, et pas na biso nde ezalaka tolingaka basi na biso pona nini.
tolingaka basi na biso parce que oyebi ke un jour okokoma okozonga mboka ou bien un jour bana bakokola bakokuka kokende pa ya baboti mpona ko baparents ya baparents c'est ba grand-père ba grand-parents quoi kokende ko visiter bango. Alors soki neti kozana mwana ya mboka ezalaka bien que bayebani bien alors que bakoki kokende kotala bango ko rendre bango visite et puis jour mosusu bakoki ko rendre ya ba o ya koto yo visiter c'est que côté ya maman na ya papa et ça les maka bongo. Alors na pesi ye ko alors yango wana azali ko préparer abenga azongisa contact na fi oyo ya Kenyan c'est que ya Afrique alingi akende Afrique pona komeka chance na ye na mwasi ya africaine parce la mpoke oyo na bino alors boko kako yoka ndenge mindele bazo se réagir. Alors eza vraiment kitoko miko yoka mundele abetelinga lisolo na ye na betango nazali na ba camarade mibale abetelinga masolo na bango alors balobi na beta yango yango wana bomoni l'extrait on a l'axibine saliki to bandai ko solo na bango alors yango bozomona que na chelibino yango na betelibino lisolo o ezalaki mpoke na biso ya lelo na Mayo Gino de Bundes TV. Alors on est toujours là, beau s'abonner na Mayo Gino de Bundes TV. On est ensemble, que le Seigneur vous protège. Yabino yango. Oh, va s'abonner à Mayo Gino de Bundes TV. Abonnez-vous au canal Mayo Gino de Bundes TV. Beau s'abonner à Mayo Gino de Bundes TV. Ouais, je salue Serge Mayomona. Hello everyone, watching me from around the world. I've got some great news for you.